Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Mbote na bino balandi ya Info 16 et sengwezaka ya biso tanto yebaka ke bozali ebele na ba poste téléviseur na bino na ba téléphone na bino na ba tablette na bino kolanda biso bandeko na bino Info 16 et puis esengo pe ezali po bozo continuer ko s'abonner. Bozo continuer ko s'abonner. Ya solo na zui ba pele ebele. 16 ozo mona na te, 16 ozo zala te, problème nini ezo tungisa yo, nini ezo simba te. Bandeko musala oyo boyebi ke ezaka na ba difficulté nango. Et comme appelle jour mususu bimi nzoto et ape bienté. Et comme appelle ba moment moko boye moni pena ke non toza na bana, toza quand même ba responsable et comme appelle moi makambo moko boye tungisi, hein, ochena no moi pause mais yango ko déranger biso to sala musala na biso te. Et loko esali ke to bima lelo to solo na bino bandeko ezali nini? Et loko to bimeli pena to solo la, ezali solo to solo ya Jackie ya na biso obino boyebi na kombo ya mama Chako. Autaki kotika biso na moni bandiko ebele basali ba vidéo mais belé bazobenga nga 16 to moni ta vidéo moko te olobeli ata mama Chako azalaki mama na yo bo mesana ki na ye bo solo la ki na ye bo travailler pe na ye yango nazui courage wana ya oloba malgré ba jour on a tourné be monsieur Bilete na nazongeli be monsieur Bilete mais nazalaki obligé ya ko bima pe ko expliquer pe ko ebisa bandeko liwa ya mama Chako to ko sola mo mokie mama Chako au retour na ngai 16 yona mama Chako bozali nini mama Chako nazalaki ne ndenge ba artiste comédien nyonso to bato nyonso bazali na mama Chako wana eloko liboso ya mibale eza nini na ndenge ya musala tokutanaki na mama Chako to travailler faut so bokoti na Info 16 nzonding bomona quelques films eza wana oyo ngai na produisa mama Chako do tozali ne na contrat signé ke tokobana retourner ba film tokobana osala ba misala mais oyebi ba mama Chako baza ba actrice ya mikiete baza vraiment ba icône na makambo yo et banozala des fois non tozana programme semaine oyo mona mère a voyagé non 16 nazana quelque part non maman Olive benga ki biso non nazana moi contre-temps maza maman moko azala ki gentil mais contrat on ngane to signer kutu nazana ngoti sikoyo regret kaka bo signer contrat tikali na contrat mutu akei makambo belé o tolinga to salane to salite do eza vraiment pasi ndeto lobi mutu na mutu alela mama Chako na lolenge na ye ba oya famille balela na ndenge na bango ba artiste comédien balela na ndenge na bango biso pe ba auto zaki ba leki na bango do tozali ba producteur bazoya les jours à venir pour na kala to mesala ko mona ba producteur mo ba père moko bo mona na mande febele producteur mais ba jour ba producteur eza ba 16 ba jour ba producteur eza ba Dems Namba producteur omoni jo moko boye normal ga boye mais mufungu pe ezali solo la rapé na tana ngozo mona makambo ngo donc mère tozali na ba projet ebele mais film moko to tourner déjà mais na montaka yango te na diffusaka yango te ye moko apesa ngo kombo Valérie ya bana na kosala tout na kosala pena effort avant ba matanga ebima ou bien matanga ebimi na monter yango botala yango donc bon mona pena ke mama azalaki artiste complet ayebaki musala mama wana ayebaki musala mais azali pena na lolendo te naka sabozo yoka moi voix na un peu arrimé mais bon meka ko comprendre nga ozomba mère wana zali na lolendo te fierté sokutani ne boko solo la on dirait boyebana ka suki il y a 30 ans passé il y a 20 ans passé mais boko solo ne kitoko de loko wana fo artiste na biso wa mike o bazo bimasika fo bozwa yango
ba artiste o bozo bimasika o bimisika et permettre que makango no moko bo vivarane asombeli o mwa ketch mais zala souple na bato kuti na terrain parce que ba mère wana bazalaki na boulot ya kosakana te ba mama Shako wana nde bomona ki bazali na musala ya kosakana te asala jamais film moko a jouer rôle errata ozoba a jouer nyonso esimba yango eza conseil tozo pesa na bandeko na biso ba comédien oyo ba obima bimasika et osali kaka des épisodes okomi boude batu na kwe mais wana tikale ko boude batu te nabi ke matanga na et malgré pandémie mais ceux qui moyen kozala pena et pas chef de l'état vraiment mokonzi mboka gouvernement ça a quelque chose pour la maman Shako et ça a quelque chose celui to ya ko lela tena hôpital du cinquantenaire nde to lela rabatu nyonso mais et zala na mo eloko moko boye et puis na beti lisusu c'était papa oyo na bandeko oyo ya basi to yebike bango bazela kaka ndeko moko ya artiste comédien akufa po bango baya ba récupérer mbongo wana yango bakoma kosombela mituka mbongo wana yango bakoma kosalela ba makambo na bango to mona yango na matanga ya dadi organisation ya mabe makambo nyonso ya mabe mais mbongo ebimaki gouvernement tango azobimisa mbongo na ye po a honorer to a rendre hommage et pas artiste ou asalaki fierté ya mboka bozo mbongo wana bosalela yango musala oyo babimiseli yango ba papa misusu to yebi banda to botama ye to kuta ye kaka kundaka batu ye to kundaka ye te ya kundaka kaka batu tozozela to ko kunda ye ka bandeko ezali kama okaba me ye kaka kundaka batu ba mama misusu pe to kuta wana ye na monde ya théâtre ye akunda kaka batu ye to yeba ye kaka na mama matanga ye akunda kaka batu na liye ko sengela bino liwe epanzambe te na linga ba artiste comédien mingi po bosala ka musala ya kitoko mena sengi organisation ezala malamu to kunda mama Shako to lela ye kitoko to kundie kitoko nazalaki vraiment fallait pas na sala vidéo mais na sali vidéo po azali mama nanga azali collaboratrice nanga azali moto to travailler ki na ye to yebana ki na ye makasi yango na kosenga to moi matanga ya mama Shako ezala moi différent par rapport ya ba matanga mususu po matanga ya dadi eza premier matanga o esala soni ya kosakana te ya ba comédien nyonso mbongo ebimi famille ekache mbongo mwasi koto yo na bana bazotelengana donc esala vena bien te donc na famille mama Shako atiki famille na ye libota na ye zali oyo bokokutana bozo solola makambo nyonso bozo sala ngo kitoko oyo akolia mbongo ya mama Shako na ndenge ya mabe en tout cas ane kosila te ye pa kolanda mère to kokende kotika ye petit na nécropole to ko accompagner ye ndenge ya accompagner ka bato. Merci na ba oyo balandi biso kitoko bo continuer ko s'abonner image oyo to vidéo on a sali ko botela no ngo rankini te ponga na bi kombo na yo te na tagi pe kombo na yo te to ebani te mais ce que moni qui déranger yo en tout cas moi état de droit koti ba souci ezali ba parquet ezali ba place nyonso ezali OK au fundi ce qui kombo na yo ekotaki awa après nga pe na tour na nga na wa osa nini na ye pe na avocat na nga aye ko défendre ngai o le sengo te bande ko balobi sengo donc OK au fundi nga pe na tour na nga na ye pe na sambi tozo clôturer na likambo moko likambo so na lobeli yango te bande ko bokoloba 16 esali mikolo belo lobi te mais falo lobela yango lobi na tali télévision journée mobima na landa makambo ezoleka na Sénat to bande kozela biso nyonso balongola humilité ya ndeko Matata Ponyo po to mona pe premier ministre azo samba nde to mona ki directeur ya cabinet ya sambaki mais likambo ko kamwa bandeko na biso pena ba sénateur ba papa na biso to mona ka ba papa ya mayele ba protéger ndeko na bango akende ko samba asambati or vient na biso Matata Ponyo akata ki voyage azongi na Kinshasa lobi ke non na ye pena po justice ça la musala nango et ça la biso plaisir biso génération mususu na bana na biso ba mona peke na Congo ba premier ministre ba sambaga ba député ba sambaka ba directeur à cabinet ba sambaga mais chose bizarre ba musu ba voter akende ko sambate ba ndeko nanga oko voter lelo akende ko sambate
mais tokende dans 2 ans élection sina wana ekosala nini ekwei matata akozonga mutu normal ete azongi omoteke to akosamba kaka esalaka mwa bien nde tomona bamboka bapaya ministre ake kosamba député ake kosamba ezolakisa mpena ke non mibeko vraiment vanda na mboka oyo ta bozosala likelemba to ntinsani so balingi bakanga yo nga naza wana na diembela eya kitoko te justice elobaki eokanga matata mpono non elobaki ke aya asamba bango baencourageaka biso soza na mwa problème moko bokende bakimaka justice te mais na tour na bango nga nasengi na sénateur Matata Ponyo senga na plénière donc ndenge olobaki wana osali discours wana senga na plénière ke non ndenge eza boye bolongola nano humilité nga nakende kosambala nga baosala nga rien nasalaki na nga eloko te monteke kosala plaisir mbote na bato nyonso balandi biso e déranger mutu te naza congolais fona loba oyo namoni mabe fona loba yango matondo na bino botikala malamu ciao. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.